ezali na bande konyo so bozolo na biso na chaîne YouTube na bino Yeba News 243 TV oyo ezo kamba mana ba équipe makasi tout ça la toujours musala c'est bel et bien votre humble serviteur Jerry Kobetox de ce site d'émission internet moi na mobali wa bendara beauté te beauté deuxième république on a ça la rabino musala po bosepela. Alors Jerry Kobetox lelo naza précisément na ville non loin na antenne A pour lelo actualité et autres dominés, to actualité oblige. Héritier Watanabe. Lelo héritier Watanabe na la team Watamobimba bangonde makambu. Lokola bangonde makambu tozo tambwisa micro na biso tozo tambwisa toujours pour la repesa bino ba news et lelo Jerry Kobetox nazawana artiste moko oyo azo matamaka c'est pas héritier Watanabe Cédric oyo yembi pe na kat album retirada oyo ezo sala makambu. Alors sans plus tarder tozo Cédric Boni. Ouais, très bien mon frère. Ndeko nanga liloba liboso po bino nde makambo liloba liboso na bato nyonso to balingaka yo o barabaki biso ngai na kokufa po na Cédric. Et liloba nga liboso nazo remercier ba de tout ba soutenir biso de loin ou de près. Et merci nani bo pesa biso en chance ya obanda la team malgré ba boya ki aussi mbaté disque raté tout ça là. Mais liloba de tout bandimi donc grâce à soutien à bino il y a conviction na bozaki non que la team ezala ou ezalelo et comme IP. Donc merci, voilà quoi. Alors j'espère que ça a été un plaisir na battu surtout bozolanda Cédric bete so moi lisolo muke lisolo ya Angola angolais les kaki ndenge nini. Non Angola ya koloba utezate bozana ba archive wana biso to lingane musala ya loba place na biso. Donc bo tala ba image ya wana to beti 4 concerts na ville ya Luanda. Précisément la capitale ya Luanda ya Angola. Et toqué na province de Bétil soit concert retikale wana na Dundu na Njazi et tina luka patozaki wana donc ba tout baki na Angola baki vraiment satisfait bandi ba s'attendait na musique o to beta ki na disque ba mon erané ba chanteur mo orchestre mo ba beta trop studio live net mo paiement mais si ba kamori niveau ba no ba zo interpréter ba chanson na ba beti na disque pour retirer des musala passi sur PC chanteur mon devoir ya babilo roto saliza facilité mais ce que ba monto tozo reproduire disque na ninga live donc différence ya tenande to bete na disque donc voilà. Alors merci beaucoup, j'espère que réponse y artiste na salut bino plaisir. Cédric lelo concert ya poto oyo luki makambu o bana poto ebele oyo poto ningani est-ce que concert à poto yo o héritier signé na moment oyo batunyo surtout bazo kamwa est-ce que concert wana réellement ekozala? Ah, question oyo ata patron loba ki to répondre te mais nazo mona tendi na oloba oyo nga na oloba pona yo na badwa olanda biso total anan les 15 ans biso mbale po oyo la team wata nouvelle énergie donc qu'est-ce qu'on Nzambe azo soutenir mikolo et en année 2017 yango total anan Nzambe azo soutenir mikolo bino pe bozo banga makambu te bandeko batika ki bazo salisa papa soki koko na bino bozi bo retirer bango retirada kaka koko nga ba grand-père na nga daet nga koko asa papa koko na biso daya koko abota mère mama biso ko na koko te donc na lobake ba musicien ba ndeko aider papa na bino to grand frère na bino Weranson bo retirer ba ah les rois de la forêt ah ba musicien ba ndeko aider les rois de la forêt ba se belé wengezo orchestre munene. Pour preuve au monde, grand prêtre Jésus de Nias, patron Abisso Ferrego, la Balongwa, Wengezala. Motona Tembeto Tori, héritier Watanable, Oaza patron. Alongwaki, départ na Yomonaki, Wengezo Betanaka. Bon, les lobes frères aussi, Bakena Bon. Ndiangwe Bouma Wenge. Obiki, Ezobima, Borkes et Nyon Sobazela, Olivier. Na maboko a refonga ba msu baloba ke soka yeba kati recrutement mais Olivier lelo na la team wata eza corruption to volonté na ka yemo ne mte sali ka rejoindre bino. Bon Olivier première fois ngana kutana ende na zaina vendredi na répétition depuis na ndo yo ka vo Olivier na radio mais première fois na kutana ezaki vendredi na répétition on a rolo ba pour na question na eza juste Olivier aza grand garçon aza responsable ya bini ne osala. Donc, oh, il y a ça, les bipikaï. Non, on a vu béton sur la naïde pour ne pas oser. Donc voilà. Ami Ebi, Aebi Vinen, nous avons conduit. Donc, il y a un responsable à Vinaï. Si moi,
Nake nangani na koko dans l'orchestre mo ya roga roga. Donc biso ka na braza na kini te. Eza tous ça va pays frontalier. Donc on a autant na Congo na biso, ils ont un problème te. Donc voilà. Si vous arrivez na bango wana Olivier na arnaqué ezo bangi sabino tepo na moni attaque chawana na ligne boy et comme le rôle la bombe moko boy. Côté les manabino na gogan bozoemba attaque nani adhesion na baona kata mouvement et bangi sibino te. On a chanteur. Pour preuve, mon sourd sali rétro, mon nana Olivier Tangara Winga Koutara J3. Et banque s'arrêtait. Bon, des pays, l'habité, chacun pour soi, et pour tous. Donc voilà. J'espère que Bat Bozo landa biso 3 minutes BT pour artiste et aux kaka boye azo kende les concerts ezali les concerts pour et logo kalamingité vidéo zo kota kalamingité concert tout à l'heure ah ba fanatique tout ya la team wato balinga héritier watana bi précisément na Cédric Mbongo lisusu chanteur na bino tokutana awa na complexe scolaire Monanteba donc tozo kutana na kalaté quand on zaboué donc on a betika show parler na baloli makambo twa Balamoko. Tu vois, la côte on a topé ça l'ambiance, ba DDD, ba BM na bande ba messala ba tout en noir et Boroyo Kassou Moussala. Donc après Angola premier concert au Beta capitale Lelo, na Congo na biso. Donc Congo na biso et Yambi biso. Donc Boroyo Kassou Moussala Lelo. Donc tout en a tout à l'heure. Voilà, pesa biso déjà mot de la fin na bato bazolanda yo par rapport à entretien au to salina yo, mot de la fin inozo bisa ba fan nyo surtout ya la team de Watt. Bon, pour les lots, le mot de la fin, ça va juste que. Et. Bon contenu, on peut sa chance. Ce n'est que le début du commencement. Donc, on retirera déjà le premier album Nabiso. Si vous avez un précuritaire, bateau, banda qui m'a ramené wata. Donc, c'est que le lobby, il y a belé zali. Bon contenu, on peut sa chance. Merci Namas, Arnaud Tingi, na France. Christian Sekil et Arnaud Sniper. Dossi Cornel, G20 Chilor, Bakwa, Maman na Merlin, Gelor Kanga, Cédric Mbongoye, Ndeka na Lubaï, na mère, Nazo c'est là. Donc Nazo n'a passé toujours congélateur. Moi, ça n'a pas trésor, ton aspect. La Pessimbote na Chigolengan, Tespelio, d'Angola, Dadou Zidane, Picholi Picha Petrolé, Siki Fernando, Venanga Rocky da Silva Massamba. Je vais continuer à soutenir un sala bon bien ma casse donc Valère ya petit nombre de tout va me comprendre siko la petit mot ne get wa kika moi ça pembe bobonienge papilé dia na fond na Londres vena ngai de donne soit de Lilian Nzambe vena na robosa na te pesa mère na ngai harmonica na zaïté na libana mboka mena ko kuta ba frais scolaire ya bana si mère à libérer donc merci maman na ngai harmonica cette fois parfait. Donc on a porté bino toujours à intime. Donc voilà, on a bino nos jeunes. Est-ce que Bandeko va Hollande ko ça bon plaisir à moi mon solo mon kabouke. Approvisionnez-vous et chargez bien. Eli ou les coups char de combat, pardon kosenga renforté. Présence nous en alliance roquette zefinanga. Batandres nous a bobi. Oye bon makamba la moko. Bakares nous de grenade. On va voir comment l'animal va se blesser. Merci beaucoup, j'espère que ça lui plaisir vraiment na batunyo surtout, ça lui plaisir. Yesu na bois qui était aro inanga. Voilà. Aro katanga connexion. Comme on est Kerle Kaluji. Et y a un frère propre y a vient surtout Kaluji. Maître Romaric. Na section va mettre na ville na côté na ville na après-midi on va mettre donc wa ya mabe lelo ba yoke na makikomi on moti na ebwe na zo ina de mouvement et si on va mettre donc voilà maître Romaric va mettre tout kubi avec nagi big up. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça a été un plaisir. Batuné surtout Bozolanda Bisso à travers chaîne Nabino Congo Star International et puis Yeba News 243 TV et puis na Congo Makambo TV. J'espère que Bozui éclaircissement au bel dinganga maman sociale nga obengo maman sociale zaka bien et osala bien picho mwambila iwa kwetu Rodrigue Dimoke ba mote ebele bye bye on se retrouve na numéro ya ciao.